Bokoto, 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 l'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Congo est coquendete, Congo est coquendete. Merci, diaspora partout dans le monde. Le 11e jour pour la ultimatum. Le commission n'est pas Dieu Tout-Puissant, le créateur de la terre. Mabila Congolais a vendre terre. Peuple congolais baza esclave ya moto. Mon côté, le commun Seigneur Jésus-Christ, RDC, le roi du Congo. Le commun Papa Kimbangu, notre prophète. Patrice Emery Lumbumba, Rosimu Kenichimanga, Floribert Tchebeya, Fidel Bazana, Passer Lukusa, Général Ngwala Pazuna, Général Bekazwa, Mamadou Ndala, Général Ngunja Mabe, Dani Boteti, Eric Boloko, Arma Tumbulu, Papa Ale Moloto, Martyr Nyoso ya Kasai, chef ya Kamuna Sapu, massacre ya Boudadi Congo, ya Ituri, Yumbi, Butembo, Beni, partout bas Congolais, Bazako Koufa, Bokoto, Bokoto, l'air est grave, l'air a sonné. Il est temps pour débarrasser na aventurier oyo ya Félix Tshilolo, tricheur, criminel, assassin. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Parlement na maboko ba Rwandais, Sénat na maboko ba Rwandais, Premier ministre ya Kanambe, ba gouverneur ya Kanambe, majorité ba ministre ya ba occupant na maboko Kanambe. Tout oboza komona imperium na maboka Kanambi yango to pesa ka yakawa. Merci na bandeko nyonso o bayaki marche le 17 septembre pour kozwa victoire ya peuple congolais. Yango to zoebisa bana Kinshasa ultimatum lelo ezali 11e jour. Le jour pour jour Félix Tshilolo il va démissionner immédiat. Oko subir grande humiliation. Nous autres kulala na balabala Kisasa. Okomona makambo oyo mona na note et toutes les façons il y a Laurent Sokoko satini 25 caméras tout de suite au petit ba journaliste Banandil Kimbanteki partout bozana Tiango bino bokanga aéroport bobima côté aéroport bobeta ba soldate soki ba soda bazoya bino tout bolali na se. Parce que la caméra, il y a des Belges, il y a des Américains, il y a des Français, il y a des pays tout et Kozalawana. Donc, à 15e jour, 16e jour, bino tubocha bitata, il y a rouge na mutu, na maboko, bakobana na kalemba, matete, ngiringiri, yolo, kingabwa, barumbu, komina Kisasa, bandale, partout, bino boko bimati bo kukanga na boulevard Triomphal. C'est fait Batachango Bobima 500 000, même 1 million. Côté à la communauté na Gombe, Boluka bo atteindre boulevard Triomphal. Ultimatum, Togoy Kolingate, 7 Rwandais, Mokoboui, Ari Dipolite Kanambe Rwandais, Roubert Rwandais, Jeannette Kanambe Rwandais, Deo Morungiza Rwandais, Vital Kameri Rwandais, Rwandais groupe, il y a 7 personnes. Bautana Rwanda, ko s'imposer na kata mabele na biso pe bino bandeko na biso akini betidia ya inikin isa IS ba universitaire nyonso ya Congo bovandi bozotanga classe na occupation ba bourse bozwaka te ba papa na bino bana salaire te. Vraiment lelo ezali 11e jour ya ultimatum. Moi je crois que bolana nano nzembo ya Bokoto, l'air est grave. L'air tout le monde comprendre te. Ceux qui vont me libérer te, montakol me libérer na place la minazate. Yango, le général de Gaulle à l'écart na BBC, nga na lati dia tenue militaire, nous sommes en guerre. Na pesa kibino ultimatum na RTBF. Déjà na tine message ya komi libérer. Donc, tout ça la ultimatum on est allé Congo na poto. Pe beaucoup monde bo banga te.
bobanga eloko te bakamera ya bacommunauté internationale ekozala wana bolanda nano clip ya bokoto bokoto. Bokoto, 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 l'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Congo est coquendete. Congo est coquendete. Mboka bakoko batikela kabiso. Lelo tokomi bapaya na mabele na biso moko. L'air est grave, l'air a sonné. Et c'est que biso peuple congolais tomi libéré. Merci Naya Laura Sokoko. Aye li biso virus ya Ebola. Bazwaka pe solution na ngote. Bokoto, 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 l'air est grave. Peuple congolais bofungola miso na bino. Lelo ngai boketua ya bomona. Fumu kimbangu na ye. Nani akoki kopekisa peuple congolais bami libéré. Ba professeur ya université. Na bana mboka oyo tokalisaki bazali ba congolais. Zokande bakomi binemi na biso. Esengeli biso peuple congolais. Tobengana bapaya e. Bokoto, bokoto, l'air est grave. Tala na yumbi, babomi 890 congolais, plus de 50 fausses communes. Ezalakate. Félix Tshilolo Tshisekedi Oteki Congo. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien. Oteki Congo na maboko ya batuchi. Aridi Polit Kanambese Rwandais, Rubera Rwandais, Moïse Mwarungabu Rwandais, Bisengimana Rwandais, Vital Kamere Kameleo Rwandais, Deyo Mwarungiza Rwandais. Toko Kikondi matin na 21e siècle. Toko ma esclave ya un petit pays comme le Rwanda. L'air est grave. Otala na bunya, Congolais lelo bakomi kokata ye mutu lokola soso mawa. Bokoto, bokoto, boyoka makambo e. Ngonga ya délivrance esi ekoki. Jean-Pierre Mbemba Ngombo e. Fungola miso na mabele ya bakoko na yo. Président Eli Martin Fayulu Madidi. Oyo peuple congolais baponaki ye na 62%. Moïse Katumbi. Yona Mozito. Bana ya la mukangonga esi ebeti. Mboka nini bato bayokanaka te. Mboka nini bato basanganaka te. Bina betidiana betidiante. Surtout bandeko ya Kinshasa bobima na masanga. Délivrance ya mboka ezalaka na masanga te. Bobima na distraction, pas de distraction bakinois. Félix Tshilolo, Alessi Tshikololo. Peuple congolais, mboka oyo ezali ya bangala te. Ezali ya baluba te, ya bato ya bandundu te, ya bakongo te, ya bakatange te, Sud Kivu Nord Kivu te, Kisangani te, Kindu te. Congo ezali tata na biso, mama na biso. Ndenge nini moto lokola Félix Tshilolo, parlement eza ya ye te, Sénat ya ye te, ba gouverneur ya ye te, premier ministre ya ye te, pe
baministre batie wana si 100%, 85% na maboko ya Aridi Hippolyte Kanambe. Non, peuple congolais. Ata tozalaka baveugle. Réveillez-vous. L'heure est grave. C'est le moment de la délivrance de la nation congolaise. Bakoko na biso batekaka mboka te. Président Kasavu batekaka mboka te. Maréchal Mobutu oyo asangisaki biso na unité ya Congo atekaka mboka te. Patrice Emery Lumumba akufeli mabele wana bakata ye mike. Les grands prophètes Papa Kimbangu asali 30 ans na prison likolo ya mabele wana. Babomi Floribert Chebeya Bazana, babomi Arma Tungulu, babomi Ale Moloto, Passer Lukusa, Rossi Mukedi Chimanga, Thérèse Kapangala, ba massacre na Kasai, Eric Boloko, Passer Lukusa Dani Botechi, inacceptable. Tokoki kolinga te, tozala na boumbu, na bapaya, oto ebi bangote, bayaki lokola bana misala na biso na Congo, pe ba dirige biso ba mibu ebele. Bokoto boyoka vérité, merci na général ya Kotumba, bopundisa bango botola bango Uvira, Bukavu, Goma, général ya Kotumba, oza na soutien na biso, peuple mokonzi. Peuple congolais, Ngai Boketoué Yambo, leader d'opinion, musicien engagé, nalobaki ke oezali nzembo ya délivrance pour la révolution ya kobengana Félix Tshilolo elongo na batribaliste na ye nyonso oyo baza na nsima. Mais bofingaki ngai bino, botiolaki ngai, lelo tosuki wapi? Vérité ebimi. Non, bandeko ya Kinshasa boteka Kongo te. Lelo barwande basakani na biso likolo ya bandeko ya Kinshasa. Bana Inikin, ISTA, IEC, Université IPEN, Université Malula Protestante Kimbangiste, Université ya Lungumbashi, Université ya Mbandaka, ya Kisangani, ya Bandu Nuvira, Kongo, Katanga. Koma bino betidia bokoki kotanga classe in occupation. Mais bapesaka bino babourse te. Même na tanga Mobutu kala betidia Inikini bazalaka na babisi. Mais lelo na ba homme ya Inikini ba toilette koma kosuma na ba chasser koboka ngona bazamba. Bozanga même piscine. Vraiment bosali accompagnement betidia ya Inikini, le grand université Afrique centrale. Mais aussi ça ma classe en occupation, ma gradué, ma licencié. Mais pour ça, il faut qu'on m'appelle ou bien aussi ma kiss. Non, l'air est grave. L'air est grave, l'air a sonné. Peuple congolais, Bolamouka, pardon. Bolamouka. Trop, c'est trop, c'est trop. Mais il est très haut, il y a Félix Tshilolo bourrique de naissance. Il n'y a aucun bagage intellectuel, il n'y a aucun bagage politique, il n'y a aucune histoire en boka. Ateki Congo, peuple congolais, bakinois, Bolamouka, bo benganaye. Mais elle est kelinga penaza dépassé. Mais boponaki président Eli Martin Fayulu, bo compagnie na bambula. Mais tango ba proclamer Tshilolo ole, bobi malibanda. Pour saisir l'occasion, il y a kozwa victoire nabino, metala nige boteki mboka bakinois. Merci na bana Goma ya Katanga, ya Bandundu, Sud Kivu Nord, Kivu Kisangani Kindu. Bravo nabino. Bitumboyo ezali kambo ya mabele. Motako bangi sanga azalite. Yo na ye kuna bozali be esclave. Kongo eza ya batutite. Jamais tokoki kondima esclavage na 21e siècle. Ba Congolais botelema, le moment est venu, moment ya délivrance, moment ya repentance. To bengana bango bakende. Ife bakende mbangu, ko bengana bango mbangu na mboka wana. Oh, bandeko na Soudan balamuki babangi président na bango te, na Algérie, na Tunisie, na Égypte, na Burkina Faso. Peuple ya ndenge nini Nzambe na ngai?
quelle sorte ya peuple naloba na monoko nini po peuple ya mi libéré Seigneur jusqu'à quand bokoto l'air est grave ça c'est Boketua Yambo oezali grand repentance ya Boketua Yambo mobali nde yeyo nabanga yo nani nabanga bino bandoki bokokoka Congo te ezali mabele ya bakoko na biso banyokwamaka na tanga colonisation tanga babelge bavandaka 80 za bakataka bakoko na biso maboko lelo barwandais lisusu baye koboma 12 millions de morts ekosimba te bande ko bomoni bino moko naloba na monoko nini po bo comprendre kolandi nzembo wana ebimi mpo na boyokaka yango te ebimi mpo na kati ya ultimatum oyo bomi libere bose débarrasse na batuchi bomona baninga na Soudan babangaki armée ya basoudanais te bami libere baninga na Egypte babangaki armée ya baegyptien te bami liberaki balongolaki Moubarak baninga na Algérie bami liberaki baninga na Burkina Faso bami libéré vraiment peuple congolais na ebité na loba soki na monoko nini pour bon comprendre ngai yango moni na komi na ba vidéo mukuse pour permettre mutu nyonso comprendre tina ya ultimatum yo tosali bitumba o ezali ya bangala te ya baluba te bakongo te batabandudu te Sud Kivu Nord Kivu te Kisangani te Kindu Maniema te Katanga te eza likambo ya mabele vie na biso humaine eza au danger bato wana baextermine biso babomi biso plus de 12 millions de Congolais bandeko na nga Kinshasa tokufi koleka même deuxième guerre mondiale soki bino bona Kinshasa bona kata masanga na kata ba église des sommets pour ba pasteur on a tout bozomona ya ba franc-maçon ya ba magicien bazwa kambongo pa ruberwa bazote ya bino makamba Congo te mais bazoyebisaka bino makambo ya David basomme ya David o Samson alalaka David akate suki toyebi histoire wana o mama Esther akena kobala roi Silisi ba histoire ya kala esalema pona mabele ya Israël histoire na biso ya lelo ezali ba Rwandais ba occuper mboka na biso ba bomi biso ba piller richesse ya Congo vraiment peuple congolais na ebité bo s'abonner nano bolana nano publicité ya Bokoto TV ko mokili momba bo s'abonner bo nataka suko nati Bokoto TV o s'abonner na eloko na rouge bo s'abonner mbala moko 1 million de Congolais nalanda bino nano Bokoto l'air est grave peuple congolais l'air a sonné et la délivrance de notre pays bien-aimé le Congo, les Zaïre. Peuple congolais, diaspora, africain partout, Bokoto, télévision Bokoto, télévision à Sika, s'abonner, et belé, l'air est grave. L'air a sonné, peuple congolais, Botalaka ke wayambo, abeteli pembe pour makambe changer. Bokoto, na télévision, Bokoto, TV, Bokoto, l'air est grave. L'air a sonné, mais na kata télévision, Bosalaka, télévision, Bokoto, s'abonner, mokili mobimba. Balingaka wayam, balingaka Congo, ngonga ekoki. L'air a sonné, l'air est grave. C'est ça, toyaka comme ça, que télévision fungwami, na mesure, ya sécurité wayambo. Boto le kaka partout, toyebi nana lita ko bomela bino wayam. Yango to sali TV Bokoto.
totiela le ingénieur Steve Malungwene yene mutasimbi TV oyo Bokoto TV Bokoto TV. Merci na ingénieur Steve Malungwene mwana papa Malungwene. Donc moment oyo bo s'abonner mokili momba peuple congolais bo s'abonner ba africain tout balingaka boketu wayambo nazala besoin na bino ngonga ekoki l'air a sonné Bokoto TV yango wana peuple congolais bo s'abonner ebele Bokoto TV télévision munene qualité impeccable ba o nyoso ba pirata biloko na ngai banzembo na ngai be mission na ngai boyeba ke boza déjà censuré na direction donc mikolo yo boketu wayambo na Bokoto TV bokozwa biloko na ngai tout na banda musique depuis na banda musique na 1985 bokozwa biloko na ngai ba stoki makambo nyoso na Bokoto TV ezali lokola ba chaîne auto bozomona ya minene ya ba américain ya ba belge ya ba anglais donc qualité non ingénieur Steve Malungwene fin ingénieur fin Steve fin donc botricha bokopia boyiba bosuki peuple congolais Bokoto TV nde makambo na sengi na bino ba congolais tout boza na France Belgique Londres Suisse Canada les États-Unis Chine Afrique tina Angola epa ya loga sokoko nde makambo ya loga sokoko nde sukala makambo bo ya loga sokoko osali mokili na yo bo s'abonner bato bina balingaka wayam bato balinga wayam o balinga bitumba ya wayam o basepelaka na bitumba ba wayam na lingi na journée moko tozwa na journée moko 1 million de s'abonnés 1 million je suis comme na un mois 10 millions bo s'abonner nyonso ezali mpona protection ya ndeko na bino boketu wayambo ole na mitelenganaka mpo bamikro mpe ya bapoison ekomi ebele donc papi gene nayebi ka tolobela vie ezali donc na omoni eloko esalemi parce que nazwi conseil ya bato ebele mpo ennemi ya Congo ezaka congolais yango nasengi bino bacongolais bosabone l'air est grave l'air a sonné merci mingi na badiaspora nayebi ke bokosabone ebele na Bokoto TV peuple congolais n'a pas de télévision à besoin qui toque. Pourquoi tout ça les télévisions? Parce que l'air est grave, l'air a sonné. Ba Congo ennemi à Congo ezaka ba congolais. Okoye ba te congolais okanga na komi trop ciblé bon na ko banga ngote pour dans prida plus que les serpents na komi yango na préféré na remercier ingénieur Steve Malungwene. Mwana papa Malungwene oyazanga papa na mama ofele ya Nzambe ye mutai ni idéologie bi bokulaka kulutu il faut ça la TV na yo na servi bato tous les ba journalistes bolé na ba YouTube bo gagner bo sobi banda ko na ba poto partout mais les autres ko comprendre que il fait ngai moko na mi sécuriser na kasi ba congolais tout baza d'accord na commencer l'émission na pala au jardin na fani na ngana kata jardin pala ngai mokimbula na mbula ya makambo nango yango na sali eloko oyo ke bo s'abonner mokili mobimba na remercier papi partenaire ya Bokoto TV papi Gen noko papi Kandolo merci mingi Nzambe abatela yo na pesi mbote ya loga sokokonde makambo ya loga sokokonde motasomba ki 25 caméra oyo komaki na Kinshasa pe ba journaliste nyonso ba benginga babi wayambo ba caméra ekomi ba caméra na bo filmango bi filmate boko filmango na 16e jour na jour ya ultimatum soki bosisi mosala ba caméra na ekomi ya bino moi je crois qu'il y a loga sokoko Nzambe abatela yo tozala kati ya ultimatum lelo tozalaki na
11e jour il y a ultimatum pour chasser Félix Tshilolo et le monde a partenaire à Rwandais au Babomi Congolais le 19 septembre par contre la CGIDPS Baboma mais tout le monde le président Eli Martin Fayulu Basali Bames IDPS salité ça fait IDPS ça partie des alliés et là comment basala qui y a tribal pour distraire Dieu merci tout ça aussi Félix Tshilolo Libanda tout Bambi et Mabanga tout Bambi et Bamaki peuple congolais a kanisa kiso ka futi bande kona ya village lokolo azali roi ya village na bango azali roi ya collectivité na bango azali roi ya mboka na bango akasaki akotimide biso vivre la libération totale de notre pays diaspora merci ba diaspora tout ba fungoli miso bozalaki humilié to humilié bino ya loka sokoko merci zamle abatela Bokoto, 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 l'air est grave. L'air est grave, peuple congolais. L'air a sonné de la délivrance de notre pays bien-aimé, le Congo, les Zaïre. Congo est kokendete. Congo est kokendete.